Yo kanisika ko pasoli Bible moni tala ka ozo sala acte wana. Obengi batu nyoso baya baboyi. Ko batu bayebi. Que wana ça le sacre ko aussi mamote. Biso to sa ba musulman te. Yo za champion de ko ba udi ko beta yo ba botoli yo. Yesu abunda de po banda ko bunda polate. Au monde te que champion o suwe esili. Et tikali ya maloba yango moni naza ko pesa yo la main d'association mon jeune frère Kayembe Kalenga Yuri Talasi Mazonga Mutu. Là je te lance à défi. Soko zongi pardon au préparer ton prochain combat au gagner. Au récupérer au même ba manager oyo yozo luka ba porte ko fungwama lola e ko fungwama pona yo et tu témoigneras encore la grandeur de ces grands dieux. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na ba relation, maleka kinga na mbongo Mokolo le fungwa maki ngolwe kitela kepa nangai aya nazala ki kakanelija na yebaki ekosimba na bimi molongi elekeli mojili bakomi kotuna o nazaya libota nini motolokola ngai famina ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai na bimi molongi elekeli mojili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini motolokola ngai na utana nga na pasi sambalola akaniseli ngai na bimi molongi elekeli mojili bakomi koloba o ngai na simbi kisi motolokola ngai na luka ye na bangomba sambalola akaniseli ngai. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Par votre humble serviteur, l'apôtre des réveils LG Peniel, et à la régie technique, nous serons bénis par notre frère Digital Patrick Momo. Et sans plus tarder, c'est la première émission de ce mois de mai 2018. Aujourd'hui, c'est une fête internationale, la fête du travail. Et nous aussi, nous profitons de cette journée là où presque tout le monde est à la maison pour essayer de parler d'un thème captivant. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un thème captivant pour attirer l'attention de plusieurs. Dans la vie, il y a toujours des limites. Et il y a aussi ce qu'on appelle la limite dans toute chose. Voilà pourquoi il y a, dans certains pays, il y a les frontières. Les frontières, tous les pays respectent sa frontière. Comme notre pays, nous avons une superficie en RDC de 2 345 000 km². Et nous avons 9 pays limitrophes tout autour de nous. À côté de nous, il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la République centrafricaine, il y a le Soudan, il y a la Zambie, il y a le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. C'est-à-dire, tout autour de nous, nous avons 9 pays. Et chacun respecte les limites. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Nous savons que chacun a son domaine. Nous aurons vraiment... nous sommes obligés de répondre à ce monsieur na Ngundu Kanabino. Il y a 3 fois www.bomokwamboka.com. Tokomi na masolo oyo bobandaki kozela depuis bomonaki ba affiche autotundaki. Ezali émission moko bien conçue et bien préparée et naebi ke ba oyo bakolanda émission oyo bakopambolama. Et je crois même que ndeko oyo tokolobela lelo toye awate na sens ya tribunal lelo toye te pona ko modire pona naza ko rafraîchir nanu bato ebele mais na ye lelo na ei moko spirituel naza na émis ya compassion ya ndeko oyo po eloko ya sali azoyeba ngote moni Seigneur Jésus atali bayeko bato oyo baskangaki ye atali makambo bamei kosala
alobi nzambe limbisa bango po bayebi eloko oyo baza kosala te. Mama ya likambo na biso ndenge tolobi ke l'apôtre des réveils LG Peniel va démystifier El Toro Yuri Kalenga Kayembe. Yango ndezali thème na biso oyo tokolobela lelo. Eloko nini oyo biso totomboki pona tokoka ko démystifier ndeko na biso, ndeko wana azali congolais, ngai pe nazali congolais, mutu na mutu aza na domaine na ye, ngai nazali mosali na nzambe, nazali mosali ya nzambe. Ye azali mobundi mutu oyo abetaka bibotu, abundaka bibotu pe na kombo kaka ya Congo. Alors namoni te pona nini ndeko oyo akobunga nzela lelo oyo akoka kokota na domaine oyo ezali domaine na yete mbala moko azwa buku esantu akoka kopasola yango na ye pona koka kotalisa na bandeko ke lelo na ko démystifier ndeko parce que na ko mema ye a comprendre makomi na nzambe elobi na biso ke eloko moko ya sika na se ya mabele oyo ezali te na ko banda masolo na biso na verset moko biblique pona ko yango ndeko sunga ngai pona sala développement ya émission na biso ya pokwa na lelo na verset oyo na ye na kosimba buku moko po babengaka yango na lingala buku ya masese to na lopoto proverbe etangi na buku ya masese na eteni ya zomi na motoba na nzela ya tuku mibale na mitano to na lopoto na proverbe chapitre 16 verset 25 na tangi yango balobi telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la voie de la mort. Nzela ezali sembo na miso ya moto kasi suka ya nzela wana nde ezali nzela ya kufa. Ndeko na biso oyo eloko azosala aza koyeba te. Ndeko oyo Yuri Kalenga oyo azali congolais parce que mingi bakanisaka aza français azkomi nanu français te pe azwi nanu nationalité française te aza nanu congolais jusqu'à la preuve du contraire. Lelo toko démystifier ye ndenge nini ndeko wana oyo akendaki azalaki na ngambo ya majorité présidentielle ye oyo azalaki motu oyo babandaki kocollaborer na ancien collabo Denis Kambai oyo azalaki ancien ministre ya sport et loisirs na mboka na biso Congo et lelo oyo ayembala moko asali revirement ya 180 degrés akomi mbala moko combattant bokoyeba tina nini toboyaka nalingaka penza kombo wana ya combattant te parce que la plupart des combattants ce sont des gens oyo baza jouer double jeu et la plupart yango bomoni lelo bazali koto kuna baza pe koto yo na biso na kozonga mwa muke tokobanda ko démystifier terme na biso El Toro nalingi natalisa yo loko moko on ne blague pas avec les sacrés et à combien plus forte raison les dieux de la Bible. C'est-à-dire tout ça là bama seki mais tout ça là bama seki ne loko babengi sacré te et loko ezali sacré basakanaka nango te biso toza ba musulman te nalingi awa na peze nanu mitema ya ba chrétien nyonso parce que na moni ba chrétien baza na kanda baza kokoka ko digérer eloko wana te nzambe na biso azali incapable te pour régler El Toro Yuri Kalenga Kayembe na péché oyo auti kosala po ezali lisumu asali lisumu moko grave comme ba masumu nyonso mais ngai nalingi lelo ndenge nalobi na ye na lisu ya compassion naza vraiment na mawa ya ndeko wana Bible lobi ke masumu nyonso oyo tosalaka na se ya mabele elimbisamaka. Ndeko Yuri Kalenga ndenge na bandi lisusu nalobi on ne blague pas avec les sacrés. Et à combien plus forte raison les dieux de la Bible ndeko tala bato yo eloko asika na samo ezate oza moto liboso te oyo osali acte wana ya kopasola makomi ndeto kovanda ko développer men awa na lingi nanu nasimba eloko moko oyo ekosunga biso mwa muke na pokwa ya lelo na pokwa ya lelo na lingi na banda nanu na kombo oyo ye amipesa ye amibengi El Toro. El na hébreu elingi kolakisa nzambe to Yahweh Dieu na français et Toro signifie taureau
ndenge kaka ngomba mobali mena espagnol na kati ya émission oyo boko remarquer que na ko sunga vraiment bato ebele naza professeur te mais ndenge nalobaki na ko démystifier lelo bato donc effectivement na ko démystifier bato ebele par rapport ya masolo oyo toza nango na pokwa ya lelo nalobaki ke toro ezali na espagnol makambo mingi na kolobela lelo awa na koexplike baréalité mosusu oyo peut-être bato ebele bazoyeba te me nalingi natalisa yo natali devant caméra nalongoli lunette na ngai naza kose camoufle te mon jeune frère parce que oza leki na ngai na mbula naza mokolo na yo na mbula malgré nayebi te peut-être ondima te mais yaya aza yaya leki aza ya leki lelo oyo ozali moto oyo osali lisano oza kobeta mbuma moto mpe oyo atelemi liboso mpe ya kamera oyo azotala yo aza mpe moto oyo mpe asala mpe lisano aleka mpe na lisano me ndeko na ngai kosala lisano yango te nde ekoki kopesa yo ndingisa ndenge lelo oyo tombwani mpo okoka kotouche na le sacré uza azalaka na permission mpe ya kotouche le sacré mokolo asalaki erreur akende kotouche le sacré akufa Saoul, premier roi ya Israël, va rejeter parce qu'il a dit à toucher les sacrés. Azalaki na droite ya kotumbambeka, mais à se permettre à sala eloko oyo ezalaki na ko revenir na compétence na yete eloko wana et disqualifiant Saoul, premier roi ya Israël, liboso na Nzambe. Leki na ngai banda bamakambo nyonso ekomi depuis yo opasoli Bible il faut yeba yango pour lelo bato ebele bazoyeba yango te leki na biso asibir 4 défaites successives abundi na Yunie Dorticos babeti ye abundi na Denis Lebedev babeti ye abundi na Arturo Kauskis babeti ye et dernier combat auti kobunda awa na Kevin Larena abandonné yango mutu moko azo comprendre te makofi azo beta mais leki le sacré basakanaka nango te et na lire oyo zokende soko continuer na ko s'entêter puis bato baza kokosa yo babokokiste ce sont des ndoki. La plupart des bobokokistes, tous les bobokokistes, ce sont des ndoki. Namoni bosali ba émission na leki na biso mususu Zoro Bilel. Mais Zoro Bilel balobaka émission moko bato sala yango toujours na site na biso balobaki que non, Jésus-Christ est tombé. Toya to démystifier bango lelo oyo bakanga mbanga et puis balobaka lisusu te. Yo te muto bandi yo kotelemela Yesu. Bato batelemela Yesu balelo oyo baleka. Ozana nous na carrière na yo sportive conseil na repesa yo kaka moko yaka osenga pardon na biso te mais senga pardon na Nzambe oyo Nzambe ya Biblia Nzambe oyo asala likolo na se Nzambe oyo aza kopesa yo souffle wana omoni mbanga ndenge ozofungola wana ndenge ozoloba omoni makasi wana ndenge ozobela na beta naza na likofi me moto apesako makasi wana ezali Nzambe oyo asala likolo na se ye wana Nzambe ya Bible oyo pasola parce que balivre na bareligion mingi eza bareligion ebotami lelo lobi l'église israël naloba na église l'islam ebotami ezali nouvelle religion eza religion ya kala te parce que bato bamona yango nde ezali religion oyo ezali non christianisme dans le but que christianisme ezali n'est pas une religion mais c'est la personne de Jésus-Christ. Or Jésus-Christ azali la première de toute la création. Donc il y a azali Nzambe ye muta sala mukili. Ye muta sala yo Yuri Kalenga. Ye muta sala yo Kayembe. Ye mutu apesaka yo makasi wana. Pe manabomo. Omoni a touché les sacrés. Awa yo okomi ko telemela. Mutu oyo oyembaki na ye na bimi molongi. Tango boyembaki na la réserve de l'Éternel, pasteur Moïse Mbiye. Na bimi molongi. Omoni ezalaki molongi champion. Mais depuis au pasteur du Bible, depuis au bandi au telemela la réserve de l'Éternel. Yonani Bible dit qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui?
Même s'il est debout, même s'il tombe, le Seigneur a la capacité de les relever. Et ça, problème, occupe-toi de tes oignons. Mais awa yo touché dans les sacrés. Tala libabe nengezo landela yo. Vi na yo za défendre na ba victoire pour la carrière na yo. Et puis na ndimite ke ba manager moko oyo ba kozwa yo ba kozwa un anu to solo la mwa makambo ebele. Mais na lingina talisa yo ke yo obi bengi mokonzi ya batoro. Ah. Donc yo za na mokonzi ya batoro ya bangombe. Sikoyo elle ozali neti nzambe ya bangombe. Yo sikoyo olingi obunda na El Shaddai. El Shaddai est là qui c'est le Dieu tout puissant. Est-ce que vous pouvez bitumba oyo yo koti? Pour hier akobeta yo kaka na physique te. Akobeta yo kaka na ba défaite pe o moni ndeke physique na yo, o moni elongi na yo eza déformé. Parce que ma kofi oyo outi kozwa mikolo yo ezalaki vraiment ma kofi ya kosakana te. Kevin Larena tala nenga déformé yo makasi. Mais esuki wana kaka te. Parce que omoni wana ya kodéchirer et même makabiloko ebele. Acte ya kodéchirer puis soki nzamba lobi a déchirer yo. A kodéchirer yo na niveau kosakana te. Mais na ye kotalisa yo lelo ozaka na démarche moko ya kosala. Yango na ye ko exhorter yo na bolingo ya Nzambe senga pardon. Na bolingo ya Nzambe senga pardon. Ah! Lelo na kobeta moi c'était parce que na landi yo moi mingi na 8 ans ya ko observer yo. Na moni okoti na pas polémique moko stérile. Oh, oza un champion. Oza na talent. Mais na niveau na yo oza mutu ya kotombe bana ba polémique stérilité. Tala ndeko komi kotombe bana ba polémique stérile na monaki bosalaki polémique na leki na biso mususu ya alanga nzembo. Musicien moko ya mokili ndenge balobaka ya musique profane. Petit na biso Fally Ipupa. Oyo babengaka ye El Rey Mago. Ah, on a l'ingina banda pour démystifier Babylone rebelle. Mais pourquoi El Toro a senga Rey Mago pardon? Rey Mago est en espagnol. El Toro est en espagnol. Ce sont des sectes espagnols. Oyo bangonyo so bazali go sala mais El Toro est la kisika ganzamba ba toro. Boko remarquer que na Espagne bazana culture ya religion moko ya makila batu oyo basala mo balenga ba torero. Et beaucoup remarquer biloko na solo beza les gens je crois na ba émission na biso prochaine temps on va travailler émission oyo régie technique ba ko tchela biso ko mona biloko oyo ba culture ya religion wana ba bimisaka torongo mba solanda basaza ko tombola ba maseki makilezo tanga sabo oyo pa ko kufa kufi c'est plus batu bazo mona ngoza normal parce que zali tradition na bango ezali secte na bango to libundu na bango ya misala ya molili po bazalaka na besoin ya matila yo siko lobi ozali mokonzi ya batoro ope kotumola oyo babengi na espagnol Rey Mago oyo ezali le roi des mages ou le roi des sorciers sikoyo na kati ya basecte wana force oyo ya Rey Mago eleki force ya El Toro yango ozalaki obligé ok ko senga Fally pardon mais sans on sengi Fally pardon moi je crois que Fally azali créature ye obangi ki Rey Mago na ye mais yozo banga te oyo azali El Shaddai le Dieu tout puissant oyo azali El Elyon le Dieu très haut oyo azali El Gibor oyo azali El Olam tala omoni toza na guerre oyo zoluka okokate leki na ngai yango naza kosiplie yo na bolingo ya Nzambe senga pardon moni gymnastique oyo salaki osengi Fally un occulte po azana secte wana ya ba El Rey Mago
yo mbala moko omoni puissance ya fali okokoka yango te opération ezaka moko omikitisi osengi pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Ndeko na ngai na ye lelo te pona modiri yo. Non. Mais na ye juste pona lakisa yo ke okokoka te. Na nina pesa wana ba exemple muke ya batu oyo batelemela Nzambe. Na kotanga yango parce que awa na émission na biso naza lelo juste pona sunga yo. Démystification oyo nazo sala yo parce que na lingi vraiment que na mutu na yo, na bongo na yo tango lande émission oyo, tango fanda yo moko, landa émission oyo rochakanda liboso te. Landa yango fanda yoka maloba oyo eza robima awa. Po mutu oyo aza koyebisa yo aza mobali avec H. Aza mobali avec grand H. Aza mobali oyo bamongo balobaka jende atalo take tumba. Aza mutu oyo abangaka te. Nzambe asala biso ba grâce ebele. Mais lelo oyo Nzambe alongola biso tango alongoli biso na monde wana amemi biso na po tozo sunga yo. Mutu akoki kosunga yo malamu neti ngai azate po na uti pe na monde na yo wana. Na uti na monde wana. Na uti na monde wana pe ya kiyanke. Na uti na monde wana pe ya mandomba makofi. Na uti na nomu wana pe nake ya kobeta. Oui, eza monde oyo biso nyonso to uteli. Mendeko Nzambo asalaki biso pe grâce tolongwe wakoto kuna aza capable pasa la yo grâce. Omoni na kati ya pensée na yo tango nazo mona yo tu n'es pas à l'aise. Na moni yo nazo mona ke ozali na angoisse. Na moni yo nazo mona ke ozali instable. Na moni yo na moni oza malheureux leki na ngai El Toro Yuri Kalenga Kayembe zonga mutu ndenge bakino balobaka tala sima zonga mutu tika loyenge oyo eza kosala nzela oyo poni eza nzela ya kufa leki na ngai oza na jeune âge oza na fleur d'âge oza na carrière liboso na yo mokoki kosala carrière te soki ozali na force spirituelle oyo eza kosimba yo te oza na besoin ya force spirituelle bokoko bandoki ya babokokiste oyo baza kokosa yo yeba yango ke ti lelo bazokoka kosala eloko moko te. Omoni ntango basango bayaka na Congo oyo bayaka koteya baévangile ya bakolo na Afrique bandoki bakoko na biso baneutraliza bango nyonso parce que kindoki oyo baza kokosa yo la sorcellerie na degré ya occultisme eza trop bas. Il est très important de comprendre yango ke niveau oyo yozomemela makambo bato wana baza kokosa yo bango moko bapasola nanu Bible te namoni nanu bato oyo bapasoli Bible te natikali komona te babokokiste wana bapasoli Bible mais na monoko kaka na Bible bolandaka yango te baza koloba. Il y a une différence entre maloba na misala mais yo tellement namoni niveau nakoki kojuge yo te mais en tout cas okolimbisa ngai mwa moke namoni oza tellement brut peu brutal. Alors c'est très important parce que tozana masolo oyo toza kosala lelo eza masolo moko très très sérieux. Awa eza likambo ya la vie ou la mort. Tango bundaka c'est la fierté de toute une nation. C'est la fierté de toute une nation. Notre nation ezalaka fière. Et je t'ai déjà vu na olati kilo olabimi na drapeau ya Congo. Tout ça, et ça fait une fierté. Parce que ça toujours bendele à l'okumu. Nous avons besoin de la force vive nyoso ya mboka na biso na domaine nyoso. Yoneti oza makasi nzamba pambolio oza makasi na côté ya mandomba. Lelo oyo zui grâce au komi na mikili ya poto. Nzamba sali o grâce au koti na domaine oyo lelo oyo toza romona au komi na niveau ya champion du monde ya poids lourd léger. Donc ezali niveau oyo ba boxeur ebele ba revata ba koma. Mais nzamba sali o grâce yuri au komi na niveau wana. Comporte-toi comme un grand garçon. Comporte-toi comme un véritable champion. Parce que le sport, c'est une discipline tout d'abord. Discipline.
Alors, discipline-toi, ce qu'on dit au exceller dans le domaine de la boxe. Discipline-toi. Mais, biloko on dit au sala, au comme à niveau tu peux retoucher les sacrés. Au comme à niveau on peut retoucher les sacrés. Là, il y a un niveau où on peut retoucher les sacrés. Quelle erreur monumentale au sali. Yo kanisi ka ko pasoli Bible moni tala ka ozo sala acte wana obengi batu nyoso baya baboyi ko batu bayebi ke wana ça le sacré ko aussi mamote biso to ça ba musulman te soko zalaki ba musulman balingaki ba attaquer physiquement balingaki ba approcher yo balingaki elingaki za na fatwa moko donc sans précédent mbano o elingaki zo même ko boma balingaki batina ba kamikaze pour ba finir avec yo. Parce que c'est la religion humaine. Mais or, le christianisme, Bible, oyo passo les arts religieux humains. Nzambe azali capable. Yango moni tangu, Gédéon abuka. Oba ben akaye Chirubal, abuka babike koyabal, ba depth ya bal, ba bimi, po ba ya babunda na ye. Papa ya Gédéon alobi, mais pourquoi beaucoup tinda bobunda bino bo sala na place à bal? Soki bal aza nzambe me botika bal ye moko abunda na Jerubal na mwana na ngai soki na Gédéon soki aza nzambe ye moko apinir ye alors nzambe oya biso asakanaka te alobi ce qu'un homme aura semé il le moissonnera. Nzambe oya biso c'est un Dieu jaloux. Parmi les attributs communicables en Nzambe, Nzambe aza jaloux. Or, Nzambe alobi qui ne partage sa gloire avec personne. Yoko ki ko lancer Nzambe oya biso défi te. Nzambe azali toujours celui qui lève les défis. Défi au lancer de konangai leki nangai et ko memela yo mamana botutu na vie. Petsuka na yo na lingi kolobate mais verset ototangaki na Proverbe chapitre 16 verset 25 elobi ke suka nango nzele komi ko paraître malamu na miso ya batu babokokiste bandoki baza kobetela yo maboko mais suka ya nzela wana eza kufa ntango okufa yo moko a ozopola yo moko ntango yo ozali kokopola ezali neti oza carrière na yo eza kobeba or carrière na yo ezali nanu babokokiste oyo bazokosa yo te tala nanu na carrière na yo tozokita mwa moke na kotanga lisusu verset biblique moko mpona banda kodéveloppe lisusu masolo oyo toza nango nalobi te lelo naye mpenza na esprit ya komodire yo te naye mpenza na esprit na exhorte yo mpo ozonga na nzela naye mpo nazongisa yo na nzela mpo namoni oza na libunga makasi physique oza nango oza moto osukisi makasi te ndeko na ngai osukisi mandomba te avant yo eza na bato baza na makasi nsima na yo mpe kozala ti lelo mpe bazali elingi oloba te ke soki oza kobunda na championnat moko boye nde oleki bato tu na makasi non makasi eza bongo te mpo eza na bato mosusu bayebi kobeta bale koleka meme baronaldo na bamessi me babetaka na championnat moko te kibale na bango moye monana eza te elingi oloba te ke soki ozobunda boxe na niveau oyo okomi ya champion ya poids lourd léger nde oleki bato nyonso na makasi non leki avant yo bato mpe basala masano baza makofi ebetamaka makasi eza na nzoto keba bato bakosa yo te mpo lobi mabe soki ekomi ekozala mawa yango moni role na biso ntango nalobi ke l'apôtre de réveil LG Peniel vient de démystifier, va démystifier El Toro Yuri, le boxeur congolais. C'est parce que le Lonaye n'a vraiment émis de compassion. Naza na posate yo kende na libebi. Naza na posate koufa e komela yo avant se repentir. Il est encore grand temps de konangai ozonga osenga pardon. Osala yango epa ya fali. Posa le pa nzambe eza eloko pamba fali kuta za muta mokili oya komema yo nili par me obangi kaka kindoki oyo eza kati na ye parce que azali mokonzi ya bandoki yo bangi yango me yo ozoyeba te ke
El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Bible oyo pasoli, Bible wana nezali livre sacré, oyo tika la Bible wana babundisa yango, mais ti lelo Bible zali, muto akoki ko bundisa Bible alonga c'est que Nzambe wana akufi. Chers frères compatriotes, El Toro Yuri leki na ngai nazako exhorte yo nakotalisa verset moko na lingina tanga na Proverbe chapitre 21 verset 23 totangi na lobi na livre moko nazako exploiter eza livre ya masese Proverbe na lingala babenga yango masese na totangi na nzela ya jomi na moko epi eteni ya kotanga ya jomi na tukumi bale na moko nzela ya kotanga ya tukumi bale na misato natangi na lopoto balobi celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Moto yazali kokeba na monoko na ye pe na lolemo na ye azali kokebisa molimo na ye na pasi na pokoso pe na minyoko. Tango biso tozalaki na kini tozalaki na mwa tant tozalaki pe na el wana na Égypte ba oyo baza ko comprendre ngai tozalaki na dange moko to bandai koloba mwana eleki mwana keba okotia mbanga na wana pokoso parce que tozalaki pe bato tobetaka mandomba bato biso oyo totanga na bango bato ebele bazali bato babanda okanisaki no bamaboko na biso eza na kisi na betaka bamandomba mona moto abaluki akimi oyo naza na lion bamiso babenga au cœur de lion boye na boye eza nango force kaka physique kaka nde nzambe abota asala biso mais ce n'est pas ça ezali très important. Est-ce que yo oleki Mike Tyson na makasi ya kobeta mandomba parce que Mike Tyson azalaki le grand challenger ya boxe mais buzoba tala niveau Mike Tyson azalelo le plus malheureux le plus pauvre azanelo côté bakoma ko tchaye na biloko ya ko seka neti Tintin ndeko na ngai keba nazako avertir yo avant mabe komela yo lelo na ye comme sentinelle po na beta piololo nazako beta piloli leki yuri kalenga zonga osenga nzambe pardon na acte oyo uti opposé na bandi kotalisa yo voici quelques exemples qui devraient inciter les croyants et incroyants à faire preuve du respect en parlant du créateur na kobanda kotanga batu oyo ba grand star ya monde oyo baleki yuri na niveau ya ki star ata 1 milliard de fois. John Lennon c'était chanteur. Yoka citation oyo. Quelques années auparavant, lors de son interview avec un magazine américain, il a dit Yoka, wana John Lennon, le christianisme va se terminer, il va disparaître. Je n'ai pas à argumenter sur, j'en suis certain. Jésus était ok, mais ce sujet était trop simple. Et nous sommes aujourd'hui plus célèbres que lui. Wana na 1966. Lennon, après avoir dit que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ, a été abattu. Beta Oluka Beatles, Royoka histoire, John Lennon, un grand star de renom, orchestre, la pluie et le beau temps. Mais mon colo oye a fungola ki manga na ye, pour le christianisme et pour disparaître. Alors que bango orchestre na bango ya les Beatles bazali plus célèbre que Jésus-Christ. Tala eza na kombo mon côté oyo pesamela biso likolo na se. Na kacha mokili oyo eza neti kombo ya Yesu Kristo. Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Amashia. Kombo mon côté, eza na kombo mon côté o mabolongo nyonso efukamelaka pe minyoko nyonso etatolaka kolobake Yesu azali nkolo. Ezali na kombo mon côté oyo bamaladi babikisamaka atokoti epai ya bandoki oyo babokokiste bakokaka kombo ya Yesu te. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que na kombo ya Yesu mabolongo nyonso efukamaka même yo yurimu kalenga
tangu yo bandaki kondimela kombo ya Yesu ba victoire ezalaki na ngambo na yo tango ye ondimi ke pasteur mosali na Nzambe akoka kokamba yo abondeli mpo na yo victoire ezalaki mais retala sala examen de conscience sala autocritique personnelle awa depuis yo opasoli Bible depuis yo opasoli Bible okomi kotelemela makambo oyo ya Bible omoni 4 défaites successives mais ba congolais ba yebi kami balé biso toza koya ndeko kundola yango tolobaki tozwi temps mingi papa oyo ezali bomoko ya mboka oyo ezali actualité obligée et oya telemi liboso na yo azali doyen na makambo oyo ba média pe aumeli azali mpaka na makambo ankolo na wuti côté oyo uta nzamba sali ngai ngolu lelo na changer le côté yango naza koya kusunga yo ndeko na ngai ezaneti momeli diamba muto amela diamba ndako sunga ndeko na ye malamu po ebisa yeke diamba eza mabe bato mingi peut-être na monde oyo ya babitumba monde oyo ya kikait ya kikwangolo baleka yango te mais biso toleki na monde wana ya kikait toleki na monde wana ya kikwangolo toleki na monde ba bagarre toleki na monde wana que non la loi de la force donc toleki na monde wana mais monde wana papa suka nango ezalaka kufa tiso topambola ka Nzambe ndenge lelo oyo tozana nuna bomoi alors yo ndeko ozolanda biso keba ndeko naza kosenga na yo lelo oyo ososola tala wana natangaki John Lennon oyo azalaki chanteur ya grand orchestre oyo esala la pluie et le beau temps succès ya kosakana te akufa après alobi ke bango bakozala plus célèbre que Jésus nakiti lisusu natangeli yo ndeko moko oyo azali président de la République po yo za président de la République te nakofungola masolo na yo malembe nazoya nalobi lelo nako démystifier yo pour mukili et comprendre qui est la personne de El Toro Kayembe Kalenga Yuri ndenge nini Kayembe Kalenga Yuri asali revirement ya 180 degrés lelo bomoni mbala moko akomi combattant mais hors de Yuri azali muto azalaki kolabo oyo azokende na lepa ya Kanambe oyo asali même bambongo abimisi bambongo na ye po asali la Kanambe efigileki tozo ya malembe on danse pas va la musique tozo ka temps tozo ki temps to lekisa on laboratoire ya 3w bomokwamboka.com awa to yaka pona ko finga te ozamu to liboso te obiso to démystifia tant to yaka penda to ye to lambi penda biloko na niveau que tangu batu bakolia bakoka kosepela na oyo nyonso de oza kosala ndeko awa biso na lobaki ke toza ba chrétien biso tokoki ko lapide te tokoki kosala oyo eloko moko te eloko tokoki kosala eza kaka oyo nazosala na sikoyo mpona démystifie yo ndeko zonga na nzela se repentir senga Nzambe pardon et puis tika kombo ya basali na Nzambe na monoko na yo ekobendela yo toujours libabe yo kanisi bamabe oyo eza kosalama mingi awa eza kaka na ngambo basali na Nzambe mais pour la nini biso tokotaka mingi na ba domaine wana te parce que zali ba domaine moko privilégié puis sacré le sacré basakanaka nango te le sacré eza eloko oyo ebulisama eloko ebulisama basakanaka po nini bosakanaka na banganga te banganga baza kosala badega ya kosakana te tomona yango mpe na bateatre banganga baza kozemisa basi mwasi alibala ke koluka bomwana ke koluka kisi akanga mobali na ye nganga akomi kobima na ye nganga mpe estoke bambongo mais wana bolobaka yango te bomonelaka kaka le côté le plus petepete bapaster mpo bakoloba te mais banganga bazobima bato ebele bazali bana ya banganga basenta bango basenta bamama na bango me babotami na ndako ya libala bakosi mpe ke non ozali mwana ya papa kingambi mais or papa oyo aboti aza nganga bato ebele bazwi baleki na se bazali lelo sous la malédiction ya banganga bana ebele mpe bauti epai ya banganga bato mingi ko basouffrir mpe na sérénité baokende mpa banganga bazobima na bango banganga bazosala badebi ebele babi ya kosakana te mais ya banganga bobangaka mpo nganga kuna ezali loi ya œil pour œil dent pour dent
kuna ezali kindoki soko meki ofungoli munoko na yo okomona makambo na yo bilima bakoya koatake yo na butu bakofina ope fopa okokufa yango bobanga me nzambe aleki banganga Yesu aleki banganga Bible oyo ozosimba ezali buku basakanaka nango te tala nakopesa o témoignage moko na Kinshasa série soko leki na boulevard Lumumba parti ya Njili na quartier 8 oleki okoti na quartier 1 Bikalbitus oko remarquer que ba passerelle moko ezalaka wana bachaka ba étage na boulevard okoti na bitabe wana opusani ti okende na ba machine na côté wana to mona na boulevard Lumumba oyo ekendaka na aéroport bachaka ba passerelle po mutu aza na Njili na quartier 1 okatisi na quartier 8 oza na quartier 12 okatisi na quartier 1 oka ainsi de suite ti donc ba côté ya ba bekate nzela wana mobimba ba côté obandi na Njili ti na Kingasani na masina de part et d'autre oko remarquer biloko wana ba voiture ya fula biso nyonso toyebi yango ya pacte oyo fula esalaka na mokili fula eye fula wana ezalaki na bato ebele na kati batongaka eloko yango mabe architecte oyo asalaka bapasserelle wana baliaka kaka mbongo bapasserelle wana ebukana ekweya likolo ya fula moto abika eza mutu moko kaka azalaka na Nouveau Testament oyo ya bleu ya Louis II na poche ya ba Gédéon na poche nde abika depuis wana ekomela ngai témoignage nazwa Nouveau Testament na koma kotambola na poche et je vous assure c'est une protection Bible ezali une protection na leka na tambola na vivra ba situation ya ndenge na ndenge na kozwa Bible na tina se oreiller soki na changer pantalon Bible wana kaka na ere moko na kotanga ngote mais na zana ngo kaka c'est toute une protection parce que na il faut comprendre que Bible c'est la parole de Dieu or Dieu lui-même est la parole donc parole wana tango na zana ngo na zana nzambe na zana protection divine ndeko emoni eloko oyo sali ozali polele oza na protection te or du monde oyo ozali ezosenga protection lelo ozolela manager ozolela baza komela yo makambo na oyo eza kosimba lisusu te leki na ngai kalenga yuri soki oye kosenga nzambe pardon te maloba o naza koyebisa o lelo yango moto ekokondana mpe koganga babino mosali na ngai ayaki po osali yango bato so baloba na po nini bobengi yuri na fone te bosola na ye toyebi temperament na ye te me lolenge tomonaka ye kaka aza pena moto apesaka litoi mingi te toyebi aza moto moko aza brut et puis na niveau ya brutalité eza mwa pasi po okokale mosu kozwa ye na fone aza moto mafinga facile langage na ye déjà ezolakisa pena ke non azali moto ya mafinga facile or moto mafinga facile eza mwa pasi po okoka kose communiquer na ye mais yango te nde ezali important net ye asalaki œuvre na ye elekaki na internet alobi apasoli Bible na internet aza kofinga na internet aosala ba live na internet aza kopersévérer toujours na nzela wana oyo azomona eza malamu mais eza nzela yango mpe ye kodémystifier na internet mpo akoka kozonga na nzela problème na biso ezali tozongisa ye na nzela Yesu akufaki mpe mpo na yuri kalenga malgré apasoli Bible eza mpe na bato ebele ya Paul l'apôtre Paul oyo lelo akoma ba épître na Nouveau Testament azalaka pe noko aboma Étienne moto asinya baboma ye ezali apôtre Paul aboma akanga asala expédition ndenge na ndenge batelemela bonzambe na niveau akosakana te mais suka nango moto na tembe akoyaki na se eza na nzembo moko tobandaki koyemba o Saulu moto na tembe akoyaki na se yuri kalenga mpo na koki koconfondre na yuri Museveni oyo azali monguna bato baza konyonga biso yango nazobenga yo mingi kayembe kalenga ndeko na ngai kalenga naza kosiple yo dans l'amour du Seigneur tika banzela ya pambala oyo oponi ekomema yo na kufa okosisa carrière yo avant or peut-être oza na avenir zonga na nzela abandonne piste wana balaki tomoni oza na mwasi oza na bana
mais bana bazana bana mike otiki la bango nini tala vinin ozo mene tala vina yo ndenge ozo mene nga nazo ya malembe pona lobike na ko démystifier lelo pena très bien pour comprendre que zape na batu oyo balandaka makambo yo salaka mais balingi kokende nango na brutalité te balingi bayela yo bazongisa yo pena na nzela. Deuxième mutu ezali ancien président ya Brésil yo komana no président te po ozoluka okutana na kanambe mais yaza président au moni niveau yo zali mais yo kasiko makambo président lobaki Tancredo Neves président ya Brésil aloba pendant la campagne présidentielle il a dit que s'il obtient 500 000 voix de son parti pas même Dieu ne pourra lui retirer de la présidence. Bolanda bien alors ceux qui ont eu 500 000 voix il y a parti naïe ata nzambe akoki kolongola ete na présidence. Bien sûr il a obtenu le vote mais il est tombé malade un jour avant d'être président puis il est mort. Nzambe basakanaka na ete nalobi ke une voix paraît droite à une personne, mais son issue c'est la voie de la mort. John Lennon tangwa Lucas se comparé na Yoshua akufa. Tancredo Neves tangwa lingi a se comparé na Nzambe akufa. Na continuer lisusu. Cazuza, compositeur brésilien bisexuel, chanteur et poète. Lors d'une émission à Cannes au Rio de Janeiro, tout en fumant sa cigarette, il gonfla un peu de fumée dans l'air et dit Dieu c'est pour vous. C'est-à-dire avimbi azomela likaya ndenge pobiso tout leka na nzela wana azomela likaya bamsu basala kazoli appel likaya otobengaka bangi, c'est-à-dire malafuma papier asimbi yango aza kobenda yango azui afuli mupebe voilà avimbi nazo expliquer nazo caricaturer à peu près loko oyo Kasuza sala po azali alanga nzembo aza musicien ba musicien baza bato bachaka mwa bongo na tout po atelema liboso ya bato baza mwa bato bachaka bongo na tout. Or to qu'est-ce que nous avons constaté to constater que loko moko tango ya avimbisi nini na yaza komela avimbisi matama afuli mupepe na likolo milinganga oyo eza po na yo yoka. Il mourit à l'âge de 32 ans d'un cancer de poumon d'une manière horrible. Na âge il y a 32 ans. Peut-être ça âge oyo zanango yuri. Au cause là 30 ans 32 ans âge mon 28 donc peut-être à peu près. Et ça âge oyo zanango. Mais kema tala mutuana grand chanteur na kufi très jeune. Parce que alingaki asakana na nzambe basakana kana nzambe te nzambe aza camarade na ote bobeta saki place moko na nzambe te bosala ki yange place moko na nzambe te bobaya noa na nganda moko na nzambe te petit na ngai yuri muse kalenga mais il faut yebaka même que nzambe aza nzambe yo za mutu okotikala mutu ataki ki yanke yango mais ki yanke po nzambe aza yanke ya bayanke aza pomba ya bapomba azali nyonso ba nyonso na ote évangile oyo na sens oyo apôtre Paul alobaki ke soko komi na milieu ya ba païen il faut se comporter net païen mais tout en étant que za païen te po yo na moni ko za ki yanke il faut ba te ona no évangile na selon ba yanke po o comprendre yango ke yo so mi mona ke yo za pomba mais nzamba azali pomba ya bapomba aza yanke ya ba yanke. Mais pourquoi yo yuri ozo comprendre te ki yanke na pas nzambe te et so pao makasi bongwana tala simazonga mutu kufa ndezo tungisa yo mais biso do lingina no kufa te toza na besoin na yo Congo eza na besoin na yo famille na yo eza na besoin na yo tala bana mike ndenge baza oza na bango baza na besoin na yo. Mais par exemple nini lobi ba vidéo bana na bazo d'explication makambo papa na bango azoloba ozobima nani tala na ndenge ozobima tozoya malembe to kolandela oti na pas décalé place au fandaka et puis to kopesa ba ya on to lobi to ko démystifier yo malembe na baza kotanga toujours ba exemple ya bato ba telemela nzambe ba oyo ba meka ko sakana na nzambe mais suka na bango bakufa
Thomas Andrews, architecte constructeur, il y a Titanic. Bisonio sotoyebi masolo, il y a Titanic. Congolais toi yebi Titanic, ba musicien à mokili, ba jiba ba yemba ba Titanic, ba mututu ayebi yango. Titanic mututu ayebi oya bosani Titanic azate. Mais Andrea Thomas azali mutu oyo architecte pe constructeur ya masuwa wana. Lelo oyo batebele bakoma ko sepela na ya na Suède. Ah ezana ba bateau mo ekendaka Finlande, ezaki toko ba croisière, ba nini bosala, bo mataka ba croisière ba mboka bozali, bozo uta na Oslo boye na Danemark, bo uti na Suède bokei na ba bipai ba mboka na mboka, ba croisière muselo ngwa Europe, Canada. Croisière et ça ba bateau ya minene bateau ya minene vraiment mais oh ezali vraiment ambiance ça na kati tout le monde a bateau mingi afani na mokili weekend oba okene na bango na bateau ambiance sur ambiance Titanic nezali bateau ya liboso oyo banda makambo wana c'est-à-dire pionnier number 1. Alors mutu asalaki Titanic boyoka makambo banda ikoloba. Après la construction du Titanic, un journaliste lui a demandé: comment êtes-vous sûr que le Titanic serait? Sûr que Titanic est Gozala. Après un ton ironique, il a dit: pas même Dieu ne peut l'écouler. Tala, Nzambe basakana kana ete lekinanga yuri. Nzambe basakana kana ete toyebi histoire ya Titanic. Il y a l'objet que pas même Dieu ne peut l'écouler. Andreas fera partie de 1500 victimes du naufrage de Titanic le 15 avril 1912, laissant derrière lui une femme et une fille. Nzambe basakana kana yete yuri kalenga. Muto yozo ni osakana na ya za camarade na yote. Yazali mokeli. Azali nzambe oyo asala yo. Azali mukalenga ya bakalenga. Naloba na ona mwa muke na lango ya yo. Mais yo duri ozo paso la Bible. N'est-ce pas ekolo ya yo bomibengaka ba juif. Et tala lelo ekolo ya baluba na kati ya Congo. Banani baza kosala la pluie et le beau temps. Les meilleurs prédicateurs na Congo soki baza 10, baluba baza 8. Bikolo nyonso etikali baza 2. Makambo nazo déjà vérifié. Balanga nzembo, ba oyo ba frère bazo sala la pluie et le beau temps. Ba chantre de l'Éternel. Oyo lelo ba tombwani ba bimisi Congo. Soki baza 10 o ba tombwana, baluba bazali 8, ba bikolo mususu tout etikali baza mibale. Makambo nazo lobeza na nzela. Nabanda kotanga na ye pona kosala publicité ya kotanga te. Mais nazo talisa yo que c'est vrai na pesaka bino raison que baluba ce sont des juifs. Na pesaka bino raison que baluba sont des juifs. Or baluba baza ba juif leki na ngai. Kalenga kayembe eza kombo ba juif. Mais comment ko passe la buku ya bayuda? Livre wana ezali buku ya bayuda. Un livre sacré. Tala na niveau ya Mujimai, na niveau ya Kananga, na niveau ya Kinshasa, partout, la plupart il y a des grands serviteurs de Dieu. Ce sont des baluba. Na moka na biso Congo, bazo sa la fierté, la pluie et le beau temps, la majorité. Mais pour la nini ozo comprendre, donc ba papa oyo, ba boti, bango nenge ba s'imprégner na makambo wana, baza bazoba. Lekela, monetu. Lekela. Tika babuzomo yoza kosala leki. Eza buzomba. Ekomema yo na kufa. Bato baza sima na yo, o bazo pousser yo, o bazo tindika yo, oko regretter. Tango kokufa, muto akozala na souci, ekozala makasi bana na yo baza mike, libota na yo. Ponaki nzela kitoko, osalaki réalité, nengo ponaki nzela Yesu. Obiembi na bimi molongi. Ah, yuri sentir wano tombolaki na nzembo ya bimi molongi, la réserve de l'Éternel. Lelo oyo sentir wana bauti boboto la yo. Sentir wana zana ngo le susute, oyo sosola te. Défaite sur défaite, manager azate. Et au moins même nationalité na ezaka ka pokoso. Ozana nukaka congolais.
manager azate tala masolo zo beta manager azolia yo mbongo moyebi teke soki nzambe apesi yo mokongo papa na ngai soki nzambe akangeli yo barobinet papa toza na problème biso na biso bato ya mokili omoni neti biso tokendaka na biso Kinshasa te totelemela régime oyo na bakolabo jusque na dernier souffle na biso mais nzambe azalaka toujours na ngambo na biso mais soki yo olobi ke non ngai nzambe je m'en fous bato ya mokili ezali alors ntango yo zoloba yo olobi ke yo za champion mais Jésus azali champion des champions Yesu nous dit champion Yesu dit champion mais tozonga nanu na linga na chiluba balobi Yesu nous dit champion yo za champion te po bauti kobeta yo babotoli yo Yesu abunda depuis abanda kobunda pola te omoni teke ki champion ngo siwo esili etikali ya maloba champion etikali ya palmarès lelo ona minute oyo oza nde mopoli oza su champion tokomi perda na Yesu aperda te yo lingo bunda na Yesu yo kokoka bitumba wana muto akosa yo te bandoki ya babokokiste bakosa yo te ona nzamba babokoko lukuta mwanda netsemi ayaki awo babengaka ye nongi aventurier mosusu ye wana akosi bino me ye moko azongi epai ya kanambe ake kobenda lisusu bambongo bomoni bato wana nyonso ndenge nzambe akonfondre bango ebale mbongo ayaki awa asala baventure ke vie na biso ya mongo aya asala baventure ke no ndenge naza boye ekonda nakokufa apres 3 jours bakosekwisa ngai nzambe basakanaka na ye te nzambe afungoli mayele ya mobutu alobi mobutu kende mpena batali baverifie asali ekeko basali scripture ekeko baci balobi ebale mbongo akufi Kinshasa bazolela me nzambe alobi na mobutu te moto wana akufi te tinda basoda na yo tinda bataillon dragon bakende na ndako ebale mbongo bavérifie bamata na fa basala free systématique bakuti ebale mbongo afandi likolo ya plafond na abatama asala mwa chambre mongo kuna donc yo ozokosa mokili okufi babengi mobutu alobi te boboma ye sikoyo mpo ye alobi ke soki ye akufi apres nsima mikolo misatu akokoma exploit oyo Yesu asala tala mutu moko te na mokili oyo atambola na mai depuis bamiracle bakisi banzamba bokoko basekte banda kosalama mutu moko te atambola na mai apart Yesu mutu moko te abotama nanu te na mwasi oyo adimi na mwasi oyo ayebi mobali te moseka to ngondo Yesu abotama na nzela ya mwasi oyo ayebi mobali te me ngai na yo leki na ngai Uri Kalenga tobotami papa na mama basangani bazeme koti nde baboti biso alors yo ozali ekelamu ndenge nini yo lingo bundisa mokeli mutu moko te akokana na nzambe wana mutu moko te Yesu aleki nyonso aleki na nguya yango mibengaka le Dieu tout puissant okokoka te katumba mwanki alobaka ke ye aza Dieu puissant baboma eneti soso yo kokoka te bitumba wana oyo ozoluka place oyo ozosimba place oyo linyokota yeba yango kezali likama ya kosakana te likama mpo ekomema yo na kufa yurikeba mutu akosa yo te Marilyn Monroe actrice elle a été visitée par Billy Graham de triste oyo auti kokufa nikolo oyo l'évangéliste américain oyo akufi na âge ya 99 ans je crois. Lors de la présentation d'un de ces spectacles, l'homme de Dieu lui a dit que l'Esprit de Dieu l'avait envoyé pour lui prêcher la parole. Après avoir entendu ce que le prédicateur avait à dire, elle a dit « Je n'ai pas besoin de ton Jésus. » Yoka batini ye ndenge lelo peut-être bamso batoza na besoin ba Jésus na biso te nzambe atindi mosali na ye po akende koyebisa grand actrice ya te donc ya kosakana te succès ya kosakana te na niveau Amérique po ateya ye bateye ayebisi alobi ke je n'ai pas besoin de ton Jésus. Une semaine plus tard, elle a été retrouvée morte dans son appartement. Nazo pesa yo exemple par rapport à verset à Proverbe chapitre 16 verset 25 où il dit qu'une voix paraît droite à une personne mais son issue c'est la voix de la mort.
yango moni na psaume 21 23 na proverbe 21 23 bazoloba ke oyo aza kobatela monoko na ye na lolemo na ye azali kopréserve ame na ye na angoisse. Oh monoko na yo pia bilobela mafinga eza na rang na yo te yo za champion oza star champion lobaka te yo za moto oza na baridicule sans esprit toro oza tika na yebisa mpona vérité oza mpona sans esprit. Donc ndenge yo yuri oza wana malgré kima ndomba na yo sans esprit faible d'esprit oyebi moto aza sans esprit abenga ye nini oza yuma vrai yanke alobaka te vrai yanke aza moto oyo asalaka action na yuri mpona yango yo siko oza boxeur na niveau ya championnat ya poids lourd léger na niveau ya champion du monde ya poids lourd léger mais est-ce que yo oza moto nokitaka na baridicule oza toujours dans les ridicules. Permettez-moi l'expression, mais tu es toujours dans les ridicules. Sors un peu de ces choses, mon frère. Soko bimi na biloko wana to ko exceller na domaine na yote. Oko zinda. Et puis domaine oko zinda ti na niveau oyo kake. Quand je t'ai vu, je te vois malheureux. Tu es vraiment malheureux. Osa malheureux. Tu n'es pas heureux. Na minute oza na manager te ozoloba donc na mitala nde bazomela yo ba est-ce que na niveau ya box oyo oza nango nafungola nano eloko moko awa mwa parenthèse moko tala yuri aza kolela ke manager bambongo banini azosala bavoyage azangi nani biloko akolia mais eza mawa omoni tala nzambe soki apesi yo mokongo akopesa yo mokongo akokanga banzela nyonso. Ozo comprendre que biloko muso ezalaki pété mais pas nous okomaka makasi na niveau na yo moko lobike na kongo vivre na ba master au monde na bengile muso madame Mathilde la ngata mbongo akolia mais olekela mukili niveau na yo avec ma sponsor banini mais yo makamutu okoluka rien osenga bo banona na raté makamu onda so mona te ozo mona ngote ke nzela na yo za puna ya kokangama puna donc nzele kangami alors sosola Mutako sayote. Il est grand temps pour Ososola. Il est grand temps. Tika bagosala biloko ozo sala wana. Nakiti lisusu mwa muke. Chanteur mususu Bon Scott, l'ex-chanteur, auteur, compositeur ADC. Sur l'une de ses chansons en 1979, il a chanté l'air na habité l'air walem so botamina mtayuri. Yoka maloba oyoye a chantaki. Alobi ne m'arrêtez pas. Je vais descendre tout le chemin sur la route de l'autoroute de l'enfer. Nangeb alobi highway to hell. C'est-à-dire, alobi ne m'arrêtez pas. Je vais descendre tout le chemin sur l'autoroute de l'enfer. 1979. Mais le 19 février 1980, le Bon Scott a été retrouvé mort. Il avait été étouffé par son propre vomi suite à une soirée arrosée. Talanengozana olingi kwiti neteloro mususu. Mokozala na performance nengenini. Ozosala na émission zomela ba whisky ba maru donc talana nu mutu donc kwiti ya niveau wana et na kotala yo oza mutu yo obendaka likaya makasi bien que parfois apparence eza trompeuse mais niveau oyo ozokende nango eza niveau ya performance te parce que sport esengaka discipline, sport esengaka sacrifice, sport esengaka abstinence. Mais yo, osa qu'on mélanger tout. Tu mélanges les torchons et les serviettes. Mais finalement, tu veux quoi? Osa boxer, rappel, voilà cette confusion et ezali début en fer na yo oyo milukeli. Yango na ye pour na arrêter hémorragie, na exhorter yo que pour na ezaka kananzela moko pour arrêter hémorragie. Pas
oyo salaki tango sengaki fali pardon zonga lisusu osenga nzambe pardon nzambe akolimbisa yo po aza papa alobi si tu confesses tes péchés il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toutes tes iniquités nzambe akoki kozongisa yo champion oyo ozoluka wana akoki kozongisela yo ceinture na yo akoki kobakisela yo lisusu baceinture mosusu ndeko na ngai eloko eleki nzambe eza te tala nsima zonga moto Yuri Kalenga Kayembe Campinas na 2005 toujours na Brésil na mboka moko na Campinas un groupe d'amis en état d'ébriété na se akwiti est allé chercher une amie. La mère l'accompagnait à la voiture et était si inquiète de l'ivresse de ses amis qu'elle a dit à sa fille, lui tenant la main, que Jésus était déjà assis dans la voiture. Ma fille, allez avec Dieu et qu'il vous protège. Elle a répondu seulement si Dieu se place dans les coffres parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. C'est déjà complet. Quelques heures plus tard, les nouvelles sont parvenues et disaient qu'ils avaient eu un accident mortel. Tout le monde était mort, la voiture ne pouvait pas être reconnue, mais étonnant, les coffres étaient intacts. Place au Yatindaki Nzambe, azala na coffre. Maman azalaki maman mon centre. La police dit qu'il n'y avait aucun moyen que les coffres soient restés dans cet état. Et à leur très grande surprise, il y avait à l'intérieur du coffre une caisse d'œufs et aucun d'eux n'avait été cassé. Tala na coffre wana voiture est filmée kani. Mais kaka coffre etikali. Or na katia coffre wana ezalaki na plateau ya maki. Ata maki moko te pasuki po bango bazwaki nzambe batie papa soki nzambe abateli yo te ba oyo nyonso babokokiste bakindoki o bazobatela mosala ya punda mosala ya pamba jelo eloko te eleki zongala nsima zonga mutu yaka kosenga nzambe pardon na acte ya mabe oyo osali ya kopasola buku esantu nzambe basakanaka na ye te nalingi kobeta sete mingi te likolo ya seke nom aura semé il moissonnera mais nalingi natalisa yo ke nzambe basakanaka na ye te acte oyo yo pose ekolukela yo epuis ekokita kebakanda ya nzambe ekitaka de génération en génération tala bana na yo baza bana mike est-ce que lobi okozala te okotika bango na niveau nini frère niveau nini okotikela bana wana malédiction nini okotikela bana wana Dieu akitisaka malédiction jusqu'à 1000 générations frère nzambe basakanaka na ye te nayebi eloko nazoloba toza na bato nga nayebi bave na nga mosusu asimba papa na ye oyo abota ye na nzoto abeta ye papa ana kufa ve ana bota te nazoyebisa bino makambo nayebi nzambe basakanaka na ye te papa azali nzambe ya se bato mebele ya bato basimba bapara na bango bato mingi bamanka bapara bamama na bango bakufaka avant bamort subite mingi mpe babonga te okomi koluka nani ndoki yo moko mpo banzambe baza bapara baza banzambe ase balobi yango ke na parmi na 10 commandements autant en Exode nzambe azoloba c'est les commandements avec une promesse parmi les 10 commandements oyo apesi les commandements avec une promesse c'est très important basakanaka na nzambe te puisque oyo kote eza danger nayebi danger oyo oza nango yango na approche yo lelo olie na modiri yo nazomona nayokeli yo mawa nde nalobi je suis ému de compassion de ton âme naomona ndenge âme na yo ezokende d'enfer lelo nalati batribu ya nzambe alobi Dieu ne prend point plaisir à la mort d'un pécheur nzambe asepeli na kufa ya moto na masumu te nakoki kobetela yo maboko te na nzela ya kufa oyo oza kosala ndeko na ngai Yuri Kalenga aleki na ngai nakoki kobetela yo maboko te nakobetela yo maboko ntango oganye komba obundi nabeteli yo maboko ntango oyembaki na bimi molongi nabeteli yo maboko nzambe azwa lokumu tala motu na makasi me ayebi nzambe azosalela nzambe me ndeko na ngai nzela oyo poni eza nzela mabe
nzela oyo poni eza nzela ya kufa, nzela oyo poni eza nzela oyo kokende molimo na yo mpe kokufa, parce que lifelo ezali nzoto eza mabele kozonga mabele, babiceps oyo ozolakisa eza eloko pamba, oza moto ya liboso te. Soki omoni foto ya Mandela azalaki mpe bombe pomba, me tala ti Mandela akomaki ndeko na ngai keba na maseki oyo yozosala moto oyo ozolinga kotelemela ye. Christine Hewitt, journaliste et artiste jamaïcain, elle a dit que la Bible, parole de Dieu, est le pire livre jamais écrit. Yoka Masolo Onazobetela yo. En juin 2006, elle a été trouvée brûlée dans son véhicule. Il y a le but que ezali ma livre oyo jamais nini, mais akoufi ba brûlé na mutuka na ye. Les célèbres ont oublié qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné avec autant d'autorité que le nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la parole. Il y a un livre, il y a Apocalypse 19, verset 13, à l'objet que il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 1, à l'objet, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Liloba oyonde zali nzambe. Nzambe yenda zali liloba. Mukile salamaki na liloba. Na Genèse 1 balobi, au commencement Dieu créa. Or Dieu a commencement, c'est lui nzambe ya Bible. Oya sala mukile la. C'est oyoyo lelo oye ko sazarde po okoka ko sala bisala sala. Alors, lelo oyo yo obandi ko sakana olingi obanda kosakana na bonzambe. Non, musali na nzambe akoki kosala berere. Mais za nzambe te. Nzambe aza nzambe akotika na nzambe. Nalobi yango, beaucoup sont morts, mais seulement Jésus est mort et ressuscité. Il est encore en vie. Ba musulman o ba betaka tolo Mahomet akufa ti lelo mikuwa neza quelque part. Ba erreur tout ya Mahomet asala. Mahomet c'est le premier pédophile oya banda ko bimana mwana ya 8 ans. Mais bandima yango pe na cadre de religion bandima yango na ye pona ko offenser batuté, mais c'est une vérité qui dérange, qui rougit les yeux, mais c'est une réalité oyo il faut te démontrer na face ya mokili. Confucius akufa ba eleva e batombola akufa bakunda etele wazana samabele fumuki mangu otozo betela tolo akufa tilelo azana se ya mabele bakipa vita obo betela katolo bakufa batutu oba ebale mbonge bakufa bamikudi nyonso bakufa Abraham bakufa William Marion Branham bakufa Paul Welwel ya Dewey bakufa leader nyonso ya témoin de Jéhovah bakufa batu nyonso bakufa ti lelo bokokende quelque part o wana ezali tombe ya Mahomet, tombe ya Confucius, tombe ya Kindandi ya Songolo Pakala. Mais Jésus-Christ akufa assez quoi? Nulle part, Batubakendara Israël, le tombeau est vide. Jésus-Christ, il n'est plus au tombeau, il était mort, enterré. 3 jours après, a ressuscité. Et à Matana Nicolas, Zonge Sikauta, Mouto a sala ba miracle ascension azate. Yoli mocha tembe na Mouto bachaka ne tembete. Yoli mocha tembe na grand de grand, pomba de pomba, champion de champion. Est-ce que yo so tambola na mayo? Jésus-Christ le seul oyo atambola na mai na sama bele oyo. Et loko nini yo so sali à danger, mais Yesu Christ sala makambo à danger. Bazobo mayene kulusu avec 3 brigands. Brigand moko atuki ye moko alobi ke non tika kotuka ebiso toza ko mériter. Alobi na yeka ka mokonzi. Souviens-toi de moi tant aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Papa na biso Yesu basakana na yete. Yesu afandi na loboko ya mobali ya tata za ko intercéder. Na kombo ya Yesu ne ba maladi nyonso ezobika. Na kombo ya Yesu akakatani baza ko tambola. Na kombo ya Yesu baba baza ko loba. Na kombo ya Yesu pe tala na lobi lelo na yaki pona modirité. Soko sengi bolimbisi ya masumu nzamba bolimbisa senga bolimbisi na acte ya mabe oyo salaki ya kopasola Bible leki na ngai yuri kalenga.
na kokutanga verset oyo na banaye kolinga mingi kobeta pema CTT. Yoka verset wana Galates chapitre 6 verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Yurika lenga na lingi verset oyo eko ki semela yote na vie. Na butu ya lelo na yebi peut-être mukili et basi ba intéressé que non l'apôtre de réveil LG Peniel azako démystifier yo. C'est vrai na ye pona démystifier yo, mais na ye pona démystifier yo na sens ya ko modiri yo te. Mais na ye pona démystifier yo na compassion ya molimo na yo ozokufa. Na sepelite molimo na yekende na libebi, na sepelite molimo na yekende na moto éternel na gene, na sepelite yango na zako siplier yo na bolingo ya Nzambe, na siplier yo frère na ngai na longoli lineti. Ninga apôtre Paul abandai koloba, je vous en supplie dans la compassion du Seigneur, ndeko na ngai zonga senga pardon, zonga senga Nzambe wana pardon. Eloko eleki bolimbi sezate. Leki eloko eleki tika na mokili ezate na mokili ya se oyo. Pona nini okoumela na place oyo kufa ezali? Pona nini ozali ko persister na nzela ya libebi? Kanisa nano ata bana na yo. A cause ya bana na yo baza mike. Pourquoi ozolingo modiri bana na yo? Pona nini ozolingo mema obima ndoki ya vie ya bana na yo, ya bana na yo jusqu'à 1000 générations. Parce que acte opposé zali acte ya kolakela mama be ya kosakana te. Mais Nzambe wana zali Nzambe ya mawa. Nzambe alimbisaki apôtre Paul oyo abomaki batu. Nzambe wana akolimbisa yo bien-aimé. Nzambe oyo asalaki lelo babasi ya ndumba bakoma pe basali minene ya Nzambe. Bayanke lelo oyo ngai nazali pe moko ya bato bayebaki ngai tango nazalaki bayebike ba mama musuwa bi mutu wana koma kosambela Nzambe aza munene. Bien-aimé biso tuto uti na kote wana ya kiyanke. To uti mwana ba biloko wana ya moto banga batute po exact na kati me ndeko na ngai Nzambe aleki moto. Nzambe aleki moto. Oza moto oza mabele ozonga mabele. Ba pake kosa yo te. Po Nzambe ko ko frapper yo. Okope ko koma omoni pe o perdre pe ba sens na yo. Na lingi makoloba lelo mabete nazo zonga toujours na bolimbisi ya masumu. Ndeko na biso moko na kati ya poto awa salaka pe ba émission il y a éveil patriotique de Konabiso Will Gino que je salue en passant aux États-Unis. Mais Konabiso se retrouva qui na mbeba vidéo na ye tamboli na ba sexuel nenge bansalaki banini tout ça. Ndeko na biso na chaki mwa teti que non na kosenga na ngai bolimbi cité po ezeloko nyo mutu nyo sala yeloko mo na moni place na sali mabete. Akon bandeko ya résistant bako batelemela ye. Babindeko il faut senga pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Tant que tu comprendre, on est dit que nous avons appuyé, tu as notre soutien à 100%. Et l'homme est l'autre côté. Mais émission on a auditeur balanda kayango, makambu on a basala kayango, tant que banaye kokola, n'est-ce pas? Makambu ya sexe banda ko benga yango makambu salité. Na lingala to banaye ko benga yango makambu salité. Okoki komona tango bato baso sala makambo salité. C'est-à-dire makambo salité zali sexe ko s'accoupler. Yamone ba ndo benga makambo salité. Ndeko na biso sala ki makambo salité e bimi na poisa. Mais aboya iko senga pardon. Ba vidéo etamboli bato ba telemeli wi le djin. Mais aye ko lo bate mato e de kaka mutu te. Tango sengi pardon, tala en plein azur. Émission éveil patriotique et zongi na niveau o ezalaki on dit maté que buzo bayana et utaki koleka il n'y a pas longtemps. Le pardon est une puissance qui libère. Pardon yuri ko libérer yo. Tika ko finga le pasteur Moïse Mbiye. Tika ko kota na piste wana te. L'homme au salade vidéo qui a bondé la guipona yo. Souviens-toi au moins na ta malamu obole qui saki. Frère, on a toujours besoin des autres.
tangu bademo babetaka bokimaka kaka mbangu epai ya biso basali na nzambe. Basali na nzambe oyo toza ba mal aimé. Basali na nzambe oyo botukaka. Basali na nzambe baventurier. Baventurier wana. Mosali na nzambe ala ayona wana kutu païen. Alata mwa bien oye kutola yenka kutoneti ba monde. Oh mais non. Est-ce que tanga makike mosali na nzambe akoyi kozala bien te? Mosali na nzambe akoyi kozala na voiture ya bien te? Mosali na nzambe akoyi kozala na situation ya bien te? Mosali na nzambe donc vie yango ya malamu ezaka pona ba païen na ba occulte basali na nzambe bazaka batakolela lela. Non, ezali une mauvaise image pe appréciation oyo boza nango pona basali na nzambe parce que Salomon azali muto alata koleka batutu. Salomon azalaki mosali na nzambe l'homme le plus riche ya planète Terre, le plus intelligent. Reine de Saba aya ko séduire Salomon mais amoni kaka ndenge ba serviteur ya Salomon bazalaki balati bilamba avec ba reflet d'or. Alors mais soki ba serviteur bazabo bongo ye moko mokonzi na bango ndeko nzamba lobi que l'or et l'argent lui appartient tozo selile oyo l'or et l'argent lui appartient mais pona nini lelo oyo toblingi tomi pesa ndeko nazo supplier yo na cause ya bana na yo na tali famille na yo bana mikele ki na ngai kolinga te malédiction ekitati na 1000 génération senga pardon Will Gina senga ki pardon Gino Will lelo oyo émission éveil patriotique ezongi en plaire comme si rien n'était ndeko nanga soko leki osengi pardon ndeko okobona là je te lance à défi soko zongi pardon au préparer ton prochain combat au gagner au récupérer au kozwa même ba manager oyo yozo luka ba porte ko fungwama lola e ko fungwama pona yo et tu témoigneras encore la grandeur de ces grands dieux keba munoko na yo e betisa yo mabakute. Proverbe 21 verset 23 le dit celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Wanezala qui première partie nazo koba toujours parce que dans le bas lelo il faut la démystifier yo. Comment Yuri a commis lelo oyo Yuri aye kokoma combattant. Yuri tangazo bunda azalaki sous la supervision du pasteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel, que je salue en passant, ma champion, ma ceinture, toujours moi. Mais tangu lelo oyo a passé la Bible, a commis un récalcitrant, a commis un récidiviste spirituel, a côté na niveau, ya ko sakanana nzambe, a touché les sacrés, o ezali permité. Yewana azo sala ce qu'on appelle la descente aux enfers. Na l'époque Yuri abandai na yebo kende kina, Yuri azalaki combattant. Pendant moni batu musubu bazo Yuri combattant, tout ça mais à côté en camp. Quand est-ce que Yuri est devenu combattant? Quand est-ce que Yuri Kalenga Kayembe a eu ça la revirement il y a 180 degrés pour comme à niveau le loya qui combattant. Pour rafraîchir mémoire, Yuri Kalenga a kendaki akutani na ancien ministre des Sports et Loisirs Denis Kambai. Denis Kambai baza bato na Kanambe bayebi ke Kanambe betaka ba collaborateur na makofi. Biloko na zoloba Nehemi wile ja ko démentir yango te dirkab na ye chez okitunda ko démentir yango te oyo azali ministre na ye affaires étrangères a ko démentir biloko na zoloba te kuna ezali loi ya makofi yango moni ba travailleur na neti ba kimbuta ba telemeli na directeur école abini azipoli directeur wana mbata pour loi ya ba perdre na majorité présidentielle loi na bango zali makofi ko beta kuna eloko ezate or wana ezali argument ya ba faible yango na lobai ke Yuri tu es un faible d'esprit faible na nyos kolanda te makofi ozoza lovim non wana eza ba carton tu es faible d'esprit or en réalité dans l'homme c'est l'esprit nzambe aza esprit il faut que la moni yo bonatali sans esprit Yuri oza sans esprit et tu as besoin ya kosenga nzambe atondisa yo na Saint-Esprit pour évoluer sinon te ok musika te na vie
Et puis na mon lire so continuer à lire au ko mais la peine mingi te na vie. Na ça prophète de malheur te. Na yelelo te pour na maudire mutu. Mais na yelelo pour na démystifier pour zonga na 05 nzambe pardon. Yuri oye okei ekokuta na Denis Kambai. Ministre ya majoke na kin, okendaka na kin, ozokumisa na yo kanambe, ozako reconnaître ele du président. Obimisi bambongo na osali biloko oyo vena biso Jalma salaki. Vena biso Jalma pour ba oyo bayebi Jalma ezali vie Mutubile Santos. Biso za pena bana kini donc tozoloba masolo oyo eyebani. Alors vie Mutubile Santos Jalma o azalaki lelo entraîneur ya Léopard tout ça banini viewana grand joueur abilima babetana ba mayele ayel ba grand joueur a kosakanate Jalma Mutubile Santos a beta balle en Allemagne na niveau kosakanate a démontra de quoi il est capable a matisse équipe ya deuxième division na première division en Allemagne ba pesa e cadeau ya cheval blanc. Quand bakabeli cheval blanc, Jalma a joué cheval blanc na kiti nango na République d'Isaïe. Ake akutani na maréchal de fin, a lui de cheval blanc na apesi maréchal de fin. A honneur o ya salaki. Pour ba maréchal de fin na mbongo symbole wana et lekelaki maréchal de fin asinela e ordonnance moko boye. Ba entraîneur so ya bakisi banda uta libanda Jalma mutanda de douane. Tala vie apesa Jalma. Jalma tonganda kumoko na niveau ya mbiza delvo ya kosakana Roger Mila aya visite na Kinshasa akenda na ndako ya ve Mutubile Santos amoni yango ba piscine bani atuni mais ça c'est la maison de qui Jalma il se non c'est ma maison Roger Mila comme moi mais tala niveau ba bale ba Roger Mila ba beta tala ba succès ba niveau ba Roger Mila ba sala mais Mutubile Santos a comment n'a laissé aller à présidence de la République. Mais yobo ke nagi na bulu wana leki. Donc ozabu na assoiffé de pouvoir sans esprit. Mais Kambale Denis Kambale ayebi ke mobaya oyo azana muto mboka yebi loko alinga ngota ko beta ngai makofi. Yango esalaki ke ba melio na ba biloko ngo ekoma tozolela lela ba melio mbongo fandi na ba hotel oyo organiser même combat ya boxe makamo ba boy na nene ba mela yo biloko ngo ekokisa mate ozongi siko na kando yeko koma sikoyo combattant anti Kabila boye na boye ba makambo ebele. Mais lelo oyo eloko nini tozomona yo moko oza toujours kolela kaka ke il faut kutana na Kabila il faut mais finalement oyebi eloko lingi te tu es tout d'abord un fond combattant biso étant ba pionnier na domaine wana naza kotalisa yo ke nyonso zosala petit na ngai donc zelo na mutu oza na besoin ya coaching oza na besoin il faut ba coacher yo oza na besoin il faut luka ba consultant na ba domaine nyonso il faut avoir un consultant sportif, il faut avoir un agent sportif, il faut avoir un agent qui va aider dans la démarche, il faut avoir un bureau. Mais au moment où il y a un bureau, par terre, il y a un bateau qui va entourer. Au moment où il y a un bateau qui va entourage, il y a mutu zelo na mutu zelo. Vous avez besoin d'un bateau, il y a un management. Na showbiz oyo ko deza makamususu est-ce qu'on a makamama ndomate yo za na mandomba metala ba olobi ke bazo pesi mbongo 10,000 euros mais yo ba pesi yo lokote et puis au moins que oza sans esprit ah biloko wana nyoso na ebiso ke oza yuma au moins ki yuma na ndenge zo bima yo moko bozo reconnaître yango na média mais biloko wana mo comprendre yango ezate moto azo yebisa yo aza moto ayebi moi makambo belé leki lukana no senga nzambe pardon parce que wana nezali place oyo eza makamba kosakana te totanga réaction du monde de la boxe française awa nalingi natalisa ke Yuri Kalenga aza na ye fort combattant bakofinga oyo afingaka kanambe wana eza nango na motema te azali na mécontentement ndenge bamelaki ye na Denis Kambai siko yango wana aye na kofinga
kofinga na ye mpe eza korésoudre eloko moko te mais souci majeur na ye eza kaka il faut bakutisa ye na kanambe lelo oyo soki mutu moko abimi ou bien wilenja abimi nehemi bakotisa ye na kare ya kanambe akokota na ye soki akutani na bato oyo baza kuna basheo kitundu akutani na bave na ye mosusu ata Bruno Chibala soki alobi ke non nakotisa wana akozonga bokomona kokita kini ake susi na ye eza kaka ke il faut akutana na kanambe soki kanambe apesa ye baouverture soki nini oyo aza koluka okozwa yango na ndenge wana te oyo ozoluka banda nani kosala premier pas ezali zonga mutu senga pardon epai ya nzambe yaka vraiment senga pardon po guerre oyo koti polémique oyo koti ya kopasola bible kokanisa te eza na niveau kaka ya bakongolais yeba yango kozali déjà très mal vu tolanda réaction ya boxe française un buzz pour son clip de rap wana bafrançais c'est-à-dire tala ironie ndenge bazosakana na yo c'est-à-dire balongo yo déjà na ka ya baboxeur bazosala buzz mpo na clip ya rap donc baoklase yo rappeur rap aïe aïe quelle musique. Son comportement a aussi choqué le monde de la boxe qui condamne son comportement aîné comme Bibel Latrèche, champion de France super welter en 2013 et 2014 et champion international de la WBF en novembre 2017. Déchirer la Bible est un acte qui ne respecte ni la liberté ni la fraternité. Des confessions musulmanes, j'observe un grand respect à tous les religieux ou les athées, car chacun est libre de croire ou ne pas croire. Yuri, tu es la honte de la boxe. Yuri, tu es la honte de la boxe. C'est-à-dire, aux amis, Sony, il y a beaucoup de français, Moutou, Balobi Yango. Moutou a lobby Yango, ça s'appelle championnet Tio. Na Sipel Welter. Bilel Latrèche, un français. Bakei Balobi, mais pourquoi un tel geste? Mounele Alina a toujours aïe se poser ma question. Pour la même geste, il y a qu'on passe sur la Bible. On sait que les boxeurs calaisiens, Calais, Mboka Karafa, pas de Calais, en France, dans Calais, il y a un babé calaisien, a un penchant pour la polémique et aime s'engager pour des causes qui touchent l'Afrique et la République démocratique du Congo, son pays natal qu'il a quitté tout comme sa famille. Tous étant menacés par les exactions commises lors des guerres civiles qui ont frappé le pays ces 20 dernières années. En septembre dernier, lors de son dernier championnat du monde en Afrique du Sud, il était monté sur le ring avec un maillot floqué et dégage, Kabila dégage. On peut penser également que Kalenga ait voulu faire le buzz. Bon ou mauvais, en l'occurrence très mauvais pour le coup, car les poids légers, les poids lourds ou légers se lancent dans une carrière de rappeur. Depuis ce vendredi soir, le clip de son premier morceau, appelé Ça fait bizarre, est disponible sur un site de partage de vidéos très connu et le titre de la chanson est suivi de la phrase « Je fais vengeance à toutes les victimes de la manipulation religieuse en Afrique ». Talananu, manipulation oyo, biloko oyo zolinga okota. Tala réaction ya boxe française de Bazar Rolandela yo. Et d'asséner à plusieurs reprises dans un argumentaire parfois confus. Réveillez-vous les Africains. Notre pays est en train de mourir. L'Afrique est en train de mourir. L'Église nous a pillés. Il faut arrêter de croire à ces conneries. Puis de conclure ses propos en déchirant le Nouveau Testament et la Bible et de jeter le tout à la poubelle. Évidemment, il n'aura pas fallu longtemps à la fachosphère pour s'emparer du sujet et de lancer la polémique en devenant le fervent défenseur de la religion catholique. Même les catholiques, côté guerre au bloqué, papa, n'a pas côté Romemayo, mais sa guerre moko dangereuse. El Toro passe d'ailleurs ses journées dans un studio en vue de préparer d'autres morceaux musicaux. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Je ne le vois plus à la salle et je crois bien qu'il a mis la boxe de côté pour son rap. Oh, celui Nathalie, parce que Nathalie qui dernier combat na yo, oh, Otobunda na Pologne.
En tout cas, aux allez qui en dessous la moyenne, aux allez qui la performance aux bêtes à Marcof, aux raté, aux leka. Donc voilà même, aux bêtes à Nabano Congo, des autres, oh badanaï ko ben na sport, frujoubou, au bundama be makas. Yango talangam de minga confondre yo. On ligi ko s'entraîner te. Oh yoka sigo nenge balobi. Affirme Christophe Fago, le gérant du club Fit Saint-Ter, qui avait pris Yuri Kalenga sous son aile il y a bientôt 1 an. Si le yoga conclusion, s'il souhaite lancer sa nouvelle carrière musicale par une polémique touchant la religion, c'est mal barré. On est en français, on est en France. Et Bango Moutoubazan Royebissa, en 1992, lorsqu'elle a déchiré en direct à la télévision la photo du pape Jean-Paul II, Sinéad O'Connor a vu sa carrière prendre un sacré coup dans l'aile. En tout cas, Yuri Kalenga a réussi à se faire des ennemis. Était-ce le but recherché de la polémique? Pas sûr. Pourquoi Ozako persister dans Nzela Oyo Lekinangai? Je crois que Nakosuka Awa pour Nakotali Sayo que il est grand temps. Neti okufinante, neti ozana nuna fakite na yo nyonso ezosala bien. Okomina nous démente, ozali ko souffrir na Alzheimer te, ozana syndrome ya Stockholm te, ozarobe la maladie moko songolo pakalate ou Parkinson ou schizophrénie, babiloko ozana na problème psychique te ou psychiatrique te, ndeko na ngai, il est grand temps. Ça là vraiment vidéo, c'est nga pardon. Ndemo salaki na fali pupa, ndoki ya rei mago, po azali mokonzi ya bandoki obangaki na yebaki nzambe azali mokonzi ya bakonzi mokeli oyo asala biloko nyonso ya se oyo bimonanaka mpe na oyo bimonanaka te oyo asali mai asali likolo asali mabele. Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent jamais les contenir. Ndeko na ngai yo omoni biloko osali ekomema yo na kufa. Or kufa wana ekofrape ka yo te, ekofrape bana na yo, ekofrape ba génération des générations, je crois même jusqu'à 1000 générations. Or, okoki ko arrêter hémorragie wana, okoki ko arrêter malédiction ekokita na famille na yo, na bana na yo, na bakoko na yo, na batekolo na yo, na bakoko ti ndeko na ngai keba nalingi natalisa yo exemple moko po na milieu na biso bazairwa oyo peut-être obosanaki. Tozana ndeko moko awande na kosukisa aza na UK na Angleterre afandaka précisément na Londres. Ndeko wana kombo na ye Edi Mayenge. Edi Mayenge aza mutu oyo ayebanaki mingi. Edi Mayenge azali mutu oyo azalaki na radio po biso tosali na radio. Tosali na mwa ba radio ebele mingi ba ebela biso na radio lisolo. Tant de choses ça va parlons sur le Congo, ba franc parler vraiment. On a fait la pluie et les beaux temps, on a fait un travail de titan. Na niveau, il y a diaspora oyo pour éveiller toujours conscience, il y a peuple congolais na réalité oyo ezana mboka na biso. Mais tika na yebisa yo Edi Mayenge a télémé la pasteur congolais moko Jean-Paul Moka. Azana kin pour le moment azalipe candidat autoproclamé président de la République. Yezana ngubu depuis kala depuis 2012 azala yikaka na ezala ngo na kacha libomo nae. C'est un intellectuel, Azali Moussal Nazambe, c'est un pasteur, n'a recevé un peu dans l'émission de Jean-Paul Moka. Il est à Ken à Londres, à Fandara en Belgique. À Ken à Londres, à ça la conférence de presse naye, babandi ko minasa bengi bari moke batebele, mayenge aya bakuti ba papa botete ba colonel Motoko batebele o bazala na Londres wana ba nini ba fandi na bango ayamba na moko akota kena panza akola telema mayenge azwa Bible apasola ndenge yo Yuri Kalenga opasola ki Bible na moya lelo otozoloba mayenge azalaki nani. Mayenge azalaki na radio Lobiko Ngwanda Mese Ngwanda Zamboko Atumba président national ya Pareko Alliance des Patriotes et pour la refondation du Congo en sigle oyo Apareko ya Ngwanda bandako leka na radio Musuta bandako leka kaka na radio Lobiko radio bendele botami lobi awa
radio lobby que bende les ali ba transfige au bautagi na radio lobby ko bango basala radio bende. On change pas l'histoire na débit à radio bende le babiso auto sala ba voix oyo libitali bongo azawana ebokatu maunda tout akoki ko contredire te Gilles Kisala azawana akoki ko contredire te azana France les wana zalaki na Finlande Gingele Antando pasteur azana Italie akoki ko contredire te Ilopoka les wana baba nayi ko benga village bomili pour lelo lelo msuzu yozo intervenir radio bendele obimine ti pomba mais face oyo dans le baron na Zambiaka azali mutu ya zamani na babiloko oyo ya ba media ya ba solo ya ba media. Alors Mayenge nde angwanda bandayi oleka azali toujours na ngwana leka n'importe quelle radio terre aleka kana ba radio nae Mayenge lelo oyo ba Grégoire Watupa babima bazalaka te ezalaki ba libita libongo kaka moko eboka tu maunda tu Mayenge edi. Mais lelo oyo tango biso to bima to leka da pasola Bible to telemaka yango na bangi lelo ko modire pour na ebi ke ba malédiction to prononcer ke simbaka yango mon na bina na boyi ko modire yo lelo na izana emi de compassion to leka na radio li solo ba sali na nzambe ba kota na sale mission spéciale ndenge na sali lelo na ya na démystifier ba Mayenge to prononcer malédiction si Mayenge leke Mayenge akufa na cascade Mayenge abunga lelo moni akomagyo nani alandi Christian Malanga et puis Mayenge radio lobi ko kufa exista kalisute Mayenge nulle part lelo oyo otsotuni ba oyo ba elite lelo ba oyebiso même lem su yo yurima kalenga oyebi na ope ma ebi Mayenge te pour y na yo lelo lobby lobby donc aux abledar na makambo komba o ozomona donc oye lelo lobby omoni gelem so ebi mayele oyebe ba kola kisango omona depuis Mayenge passo la Bible histoire ya Mayenge esila kema na lingi histoire na esila te Nathalie ozana performance Nathalie on a moni que non c'est un fils c'est un jeune frère oyo to ko encadrer sur le plan conseil. Tu es malheureux. Quand je te vois, tu es malheureux. Spirituellement, tu es malheureux. Physiquement, tu es malheureux. Moralement, tu es malheureux. Tant en je te vois un malheureux. Un pauvre malheureux. Yuri Kalenga. Spirituellement, tu es malheureux. Sentimentalement même, tu es malheureux. Tu n'es pas heureux. Tu fais semblant d'être heureux. Tout ça, injure facile, les arguments de faibles. Faut en avoir pudeur quand même. Tu es responsable, non? Un père de famille. Et si tes enfants commencent à inciter les gens, n'importe comment, toi tu seras fier d'eux. Alors, soit où tu es un parent impoli, ou tu es mal poli. Essaye quand même ya kozonga mutu na lobby yango parce que Mayenge lelo asila kema osila neti Mayenge na lobaki yango kozali mutu aliboso to bandi ko passo la Bible et Bible pe lobby eloko ya sika na sa moi oyo ezate c'est que l'homme aura semé il le moissonnera na commis vraiment ko chité awa. C'était une émission spéciale autoyaki ko démystifier les kinabiso parce qu'ils sont malheureux. Toti kaebo mote, to sungaye. Alors na biloko musu faut parler. Yango nzamba zolo ba biloko musu faut loba. Les fers aiguisent les fers. Yurika le na osugisi makasi te. Ozape makasi koleka bato nyonso te. Malgré bibenga na champion, oyo kuta na pena libende o elekio. Omoni pe ke mandomba pendant en dehors pe ke okoki pete malgré ki teti na yozo tia di champion. Ni so bato ko sayote. Yuri muto limo sakana na ye azan nzambe. Eza biso bato mukilité. Biso toza mabele to kozonga mabele. Nzambe wana ye kaka muta pesa yo ba biceps wana. Akoki ko frapper on eloko moko bo okomi malheureux. Akoki ko déchirer famille na yo, akoki ko déchirer yo moko, déchirer les carrières professionnelles, a déchirer et puis on se retrouve nulle part dans le néant. Ndenge lelo oyo Matt Tyson a se retrouvé dans le néant nulle part. Comment mutu yako seka sans esprit mususu yewana. Mandomba eko sayo te
biceps ekosa yo te parce que yo te mutu banda yango yo pete mutu okosukisa yango tokomi na suka oyo ezalaki masolo oyo tobongisaki lelo na engunduka na bino ho bolingaka mingi ya 3w.bomoko-ya-mboka.com na émission na bino bolingaka émission patriotique actualité obligée oyo ekambamaka na votre humble serviteur l'apôtre des réveils LG Peniel. Na régie technique tozalaki na Wayambo Digital Patrick Momo to komi vraiment na suka ya masolo na biso to beti lisusu 7 Bible lobby. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toutes tes iniquités. Une voie paraît droite à une personne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Voilà pourquoi Dieu ne prend point plaisir à la mort d'un pécheur. Yangonaye, kopé sayo la main d'association, nekonangai, neti Pierre tanga banaye kozinda, Yesu ayaki te po atunaye, tu n'as pas de foi, mais pesa ki liboko. Yango moni naza kopé sayo la main d'association, mon jeune frère, Kayembe, Kalenga, Yuri, Talasi Mazonga Mutu, Senga Nzambe Bolimbisi, Neto Senga ki Fali, Ipupa, Bobanga ki epo azali Rei Mago, Mokonza Bandoki, Menzamba azali El Shaddai, El Olam, El Elion, El Gibor, Keba, Ozokota na biloko, domaine au côté ça très dangereux. Ndeko na ngai na sepeli to kufa, okende na GN, mais posa na ngezali ke non, tokuta na mukolo wana na mona Yuri asimbi Bible azako teya bato makasi ndenge na mona ka ba maître musu na Paris oyo bazako sala laisser partir mon peuple oyo bakambani na ndeko na ngai Chatumba vraiment Nzambe apambola makasi il faut toteya makasi obunda wana papa il faut toteya pe milimo ebika ozali champion mais keba lukoza la nde champion milimo po Yesu alobaki na Pierre mbinga engambe pécheur alobi na ena okomisa o pécheur ya bato yo ndenge ozobeta bato ba mandomba yo faut gagner ba âme pour Christ mission ya suka yango wana avant ozongisa molimo na yo tokobi na suka ya masolo na biso Nzambe apambola bandeko nyonso o balandaki biso vraiment na sepeli na moni bandeko mama na biso Valentine Kalaka vraiment Nzambe aleka ko pambola yo mingi na pamboli Iget Mapasi Paul Mukele Cynthia na pamboli Mireille Kawanda na pamboli bandeko ebele vraiment oyo balandaki biso Marie Suzanne Kobange na pamboli Efuto Isoko la Jean Robert na pamboli Dida Ilondo vraiment bolazalaki tellement ebele Lydia la Douce na pamboli Miss Mongo na pamboli bino vraiment na pamboli ba onyonso Nzambe aleka ko pambola bandeko nyonso oyo bazalaki bozalaki tellement ebele la prophétesse Perle Ndal oyo azwami na Angleterre vraiment kolo apambola bino na oyo nyonso bolandaki biso na émission na biso ya pokwa na lelo to suki wana Zalaki wabino Thomas Yakola Mukisa l'apôtre des réveils LG Peniel Nzambe apambola pe ayoka libondeli na biso to intercéder pour ndeko yo akufa te azonga senga Nzambe bolimbisi pe Nzambe azwa lokumu nazongisi maloba na régie utani mbala ya sima merci. Maleka kinga na ba relation Maleka kinga na mbongo Mokolo le fungwa maki Ngolwe kitela kepa na ngai Ay ay nazala ki kakanelika Na yebaki ekosimba Na bimi molongi
elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na ngai na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai. Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka.